Shalom peuple congolais, shalom bien-aimé. Nzambe alola pambola mutu surtout kwa na vidéo oyo. Kombola ngai prophétesse voyante de l'Éternel. Naza na message moko na ngina pesa o nzambe atalisi ngai pona makambo ya mboka. Avant ya kopesa message na biso bien-aimé tokobondela pona kobenga nguya ya nzambe na kati ya message na biso. Tobondeli na kombo na Yesu Kristo. Nzambe alola Yesu Masia Yesu Kristo. Tobengyo na sika oyo ozwa contrôle ya message oyo. Nzambe lata ngai pesa ngai kimia pesa ngai puissance ya kotransmettre message oyo lakisi ngai nyonso tu ya mabe kotelemela ngai na kati ya message oyo nzambe ezala condamné na kombo na Yesu Kristo. Tika ete makila na oyo nzambe ezwa contrôle na kati ya video oyo pe moto no nzambe pela pe mungu no nzambe ekita na kati ya video oyo ataki nyonso tu ya molule koyela ngai nzambe ezala retour ezongela bango moko na kombo na Yesu Masia. Pambola mutu nyonso tu oyo ya kopartage video oyo na kombo na Yesu Kristo. Pesa ngai bwanya mayele ya kopesa message no na mokili. Zala na ngai sunga nga tambwisa nga lolenge lingi nzambe. Tika ete nguya na yo ebatela ngai, ebatela message oyo. Mutu nyonso koyoka message oyo nzambe touche motema na ye, aluka nzambe na mozindo. Totiki mboka Kongo na maboko na yo, totiki bakondi ya mboka na biso na maboko na yo, totiki président Félix Tshisekedi na maboko na yo. Totiki batu nyonso tu bazali kosala na gouvernement ya Congo na maboko na yo pe bana Congo. Totiki ba province nyonso nzambe bitumbu ezali na kati ya mboka na biso nzambe pesa biso kimia. Kimia na nzambe umela seko na kati na biso pe message eleka malamu na kombo na Yesu Kristo na boni libongo amen. Nazala message moko na zwaki epai ya nkolo molimo santu Yesu Masia apesaki nga mpona mboka Congo. Etaliselu ya liboso nzambe atalisaki ngai pendant nazaki na se ya pongi nazoyoka na molimo bamindele bazosala réunion pona RDC naoki bo bazoloba Congo Kinshasa na kati ya réunion na bango wana nayokaki ezalaki vision te ezalaki na bana koyoka na molimo bazoloba Congo Kinshasa ezalaki bamindele nayebaki yango a partir ya accent na bango pe na santaki yango na molimo ezalaki mindele nde bazoloba Congo Kinshasa donc nayokaki te makambo bazoloba mpona Congo nayokaki kaka Congo Kinshasa mais nayebaki te pourquoi. Tant na yo kolamuka après na bondeli. Après quelques jours bien-aimés, nzambe yo kotelisa nga malamu na kati ya vision. Pendant que nazaki ya kolala nzambe afungoli miso na nga molimo, nazali komona na molimo mindele ba contacter Koffi Olomide pona injection na Congo. Pona épidémie ozali na Congo, mindele ba contacter Koffi Olomide, pe Koffi Olomide azaki d'accord. Koffi Olomide azaki d'accord andimaki. Selon nga na comprenaki andimaki pona mbongo parce que andimaki pona mbongo. Koffi Olomide andimi tonga eya na kati ya Kinshasa. E na ki komona na kati ya vision na molimo, Koffi Olomide ayokani na batusu na kati ya Congo, ba garçon ba jeunesse bakomi kobeta batu batonga bazoya koleka na bandako kobeta ka batu batonga malade ezali actuellement na Congo ezo bimisa babuto bambuma na nzoto mobimba malade wana voilà malade wana malade yango malade oyo malade ezo bimisa batu biloko na nzoto wana nzamba lobi ndesa Koffi Olomide andima yango te pourquoi nzamba yebisi ngai ke kisu wana batonga wana bakoya kobeta batu na Congo eza empoisonné. Ezali te pona kolongola maladi, mais ezali pona kobakisa maladi na kufa. Na kati ya injection eza na maladi ne kobuma mbala moko te, misusu après 10 ans, une année, 5 ans, 6 mois, 9 ans, 5 ans. Ndenge ça dépend ndenge ba anticorps na yo, ikuwa no ndenge ni kotambola na kati ya nzoto na yo. Kisu wana baminde bakoya na Congo eza empoisonné. Koffi Olomide andimate. Mais na kati ya vision na mona ki Koffi Olomide andimaki ngo pona mbongo pe asengisaki ba jeune na kobeta totonga. Message na yo pesa Koffi Olomide. Soki babengi yo to soki déjà babengaki yo na yebite. Soki bato na mindele babengi yo pona injection na Congo kondimate. Soko ndimi injection wana makila ya ba Congolais ekoza likolo na yo. Nzamba lobi kondima injection wana te. Kondima projet wana te. Soko ndimi yango makila ya ba Congolais Koffi Olomide ekoganga na mutu na yo. Voilà. Mbongo ezala ngo mbongo eyaka esilaka. Nzamba kopesa yo mbongo. Kondima mbongo la bango te, kondima pe proposition na bango parce que soko ndimi obomine ba Congolais. Parce que na kati ya bakisu wana na kati ya injection wana eza empoisonné eza na
ba poisonner yango. Mais na vision Koffi Olomide andimaki pona mbongo. Pe na monaki bazobeta batonga Koffi Olomide azaki d'accord pe ye munde mutu apesaki accès e bakisi wana ya na Congo baya kobeta bato. Soki deja bosololaki to babengaki deja pona makambo ya injection wana annulé yango Nzambe aboyi injection na kati ya Congo parce que bakisi na bango ezali ya kobeba ekoboma ba Congolais ekoboma bana ekoboma ba mama bango bazolinga bazwa makila na sima ya bato mwindu ndenge Nzambe aboyi boya contrat wana boya proposition wana soko ndimi yango makila ya ba Congolais ekozali likolo na yo soki bato bayena bandako na bino babeta bino batonga boboya batonga wana ezali ya lobiko te ezali ya kufa boboya Nzambe alingi te babeta bino ba injection parce que ezali empoisonné taliselo ya mibale o Nzambe atalisaki ngai Nzambe atalisaki ngai liwa ya Joseph Kabila na se retrouver na molimo na Congo nazotambola wana na vision na mimoni nazaki na kati ya Congo nazali kotambola na mona ke sika mo bato bazaki ebele bato bazobeta bambunda bamisu bazobeta ba fanfare musique ezali kobeta pona bato bazobina en tout cas musique ya makasi na bambunda na s'approcher pona yeba eloko nini ezali koleka na kuna na kei na tuni bato nini ezali koleka na awa bayebisi ngai ke non Joseph Kabila akufi zai matanga Joseph Kabila akufi Nzambe atalisi ngai bato bazali kobina bazali kosepela bazobeta ba fanfare bamisu bazali kobeta batambo Nzambe atalisi ngai matanga ya Joseph Kabila yango wana bana na Nzambe na sengi na bato nyonso tu babondela pona Joseph Kabila Nzambe apesi ya longue vie toza na posa bato bakufa na Congo te tolingi liwa te ata mutu aza mabe ata mutu aza malamu mutu moko te akosuete liwa na vie ya moninga po biso nyonso toza na posa ya kovivre mutu asepera na liwa ya moninga na ye mutu te soko komi kosepela na liwa ya moninga no mutu wana ekomi eloko mabe ekomi motema mabe tobondela pona Joseph Kabila Nzambe apesa ye vie molai Nzambe asunga ye akufa te yango na sengi na l'église nyonso tu bana na Nzambe ebobondela pona Joseph Kabila bolongola liwa na kati ya vie ya Joseph Kabila wana ezaki deuxième message oyo Yesu Masiya atalisaki ngai troisième etaliselo oyo Nzambe atalisaki ngai Nzambe atalisaki ngai pona mama Olive Lembe mwasi ya Joseph Kabila na kati ya vision na se retrouver na Congo na lupango na biso na vandaki liboso ya porte panaki na vandaki liboso ya porte na moni bato mibale balati pembe ya mibale baye liboso na ngai bakoti na kati ya lupango baye kopesa nga message bayebisi ngai mama Olive Lembe akufi ngai natuni bango akufi ndenge nini bakisika mutu na se bazoloba wana bayebisi nga keno mama Olive Lembe akufi mwasi ya Joseph Kabila mama Olive Lembe akufi nde wana na yeki kosutuka bato wana bataki bilamba ya pembe ezalaki ba ange ya Nzambe bayeki kopesa ngai message ke mama Olive Lembe akufi wana ezalaki message Nzambe apesaki ngai pe message ya mibale mpona kaka mama Olive Lembe Nzambe atalisaki ngai batieli mama Olive Lembe poison nayeki komona na kati ya vision pendant nazalaki na se ya pongi nazomona miso molimo ezali kofungwama namoni mama Olive Lembe alati robe ya liputa batie mesi ezalaki na biloko ya kolia batielaki ye poison na kati ya biloko c'est comme si abanaki kosinquiéter mpona voir na ye mpona quelque chose na kati na ye koneti santé na ye mais namonaki na vision ke batielaki ye poison na kati ya biloko wana Nzambe atelisaki ngai mpona mama Olive Lembe yango nasengi na motu nyonso tu akolanda video oyo mpe na baeglise mobimba basambela mpona mama Olive Lembe bosambela mpona mama Olive Lembe biso nyonso tu tosambela mpona mama Olive Lembe azali mama bolingo mama boboto asungaka bato mingi aza na bolingo ya bomama en tout cas Nzambe asunga mama Olive Lembe apesa ye vie molai nasengi na bakongole nyonso tu mutu moko to kosepela na liwa ya moninga alleluya po yo pe okosepela na liwa na yo te kosepela mpe na liwa ya moninga te soki nde bazali kotalisa liwa ezali koloba ke tomi lengele nosenga mama Olive Lembe asala très attention na baproche na biloko ya kolia na bato bazosekisa ye na bato bazosolisa ye azala vraiment très prudente azala sage Nzambe abatela ye na kombo na Yesu Kristo wana ezalaki message oyo Nzambe apesaki ngai mpona mama Olive Lembe quatrième etaliselo oyo Nzambe atalisaki ngai Félix Tshisekedi notre président actuel
président abana ko s'inquiéter a konzi ezaki te ya ko s'inquiéter na souci te abana ko sola na mutu na moni ezo sola zo ba konzi ya bi na dimine atani na dimine wana ezalaki 4e étalissement onza batalisa kinga bien-aimé na lingaka politique na linga makambo nyonso tozoleka ya mboka natala parce que na lingaka mboka na ngai makasi na lingaka Congo makasi nga vraiment nazaka fier mpona mboka na ngai naza fier ya kozala congolaise nakumisaka nzambe lokola asala ngai congolaise en tout cas na lingaka mboka na ngai soki mpona kotravaille mpona mboka na ngai un jour soki nzambe apermettre mpona nini te nalingaka makambo ya politique mingi me naza politicien te 5e étalissement oyo nzambe atalisaki ngai nzambe amonisaki ngai Constant Mutamba wana yaki message ya nzambe vision liboso mpona Constant Mutamba nazwaki nzambe atalisaki nga azalaki assassiné epai ya bato Constant Mutamba azalaki assassiné namonaki mutu na ye na mire neti mukongone mutu na ye esatachaki na mire. C'est comme si mutu azalaki choqué, c'est comme si azalaki assassiné, quelque chose comme ça. On a monaki na molimo, on a une vision. Façon na monelaki, donc azalaki lokwa mutu monga azalaki assassiné, neti mutu monga kufi, vous voyez? Donc na monaki Constant Mutamba, c'est comme si azalaki assassiné. Ndama azali kotalisa liwa na vie na ministre na biso azali attaqué to bonde na makasi pona ye. Et deuxième vision na zwaki pona Constant Mutamba na monaki azaki ya kotelema mais bato bazaki liboso na ye bazaki ba géant. Bazaki ba géant ya milai ya minene bato ya minene ya ba paquet batelemaki liboso ya Constant Mutamba. Alléluia bien-aimé. Et na sima Constant Mutamba neki komona peuple population bazaki ko motiver Constant Mutamba affronter ba géant wana. Affronter ba géant wana parce que na moni population baza ko motiver ye, baza ko kumisa ye, baza ko motiver ye. Wana ezalaki vision. Ne molimo la nzambe ezotalisa ngai ke liboso ya Constant Mutamba eza na ba géant o batelemeli. Eza na bitumba ya molimo, ba géant wana eza bitumba ya molimo bien-aimé. Ezali bato bazali raciné na kati ya politique. Na ki komona ngo zeka lokwa histoire ya David et Goliath. Vous voyez mais na suka nango David ne alongaki etumba. Yango nzambe azobi sangana efsa Constant Mutombo abanga te. Na Constant Mutamba na ki komona vraiment population bazaki mingi bazali ko motiver ye bazoko motiver akende liboso à avancer mais liboso na ye kuna en tout cas ezaki catastrophe ezaki ba géant ya minene bato wa minene bato wana ezali ba problème bato wana ezalaki bato baza raciné déjà na politique bato ba vanda déjà na politique bato ba yebi politique ya Congo bato baza vraiment makasi na kati ya politique nde bazali ko telemela ye bitumba ya molimo ndama bito bondela pona ye pona Constant Mutamba. Alléluia. Yango na monaki azali aimé na population azali aimé na nation azali aimé na population. Nokaki na molimo bazolo ba élite nationale ça peut être aussi président, vous voyez. Bon, je n'ai l'habitude que aza président élite nationale souvent ezalaka ba konza mboka to mukonzi ya mboka. Non na yokaki na molimo. Na molimo nzambe ezotalisa ngai ke soki Constant Mutamba atamboli bien na musala na ye soki atamboli bien azo risquer kozala mokonzi ya mboka. Bozoyoka soki Constant Mutamba atamboli bien na musala na ye continue kotambola malamu akozala sous aimer na population pe akokoma mokonzi ya mboka parce que na molimo nazomona ye étoile wana ya bokonzi eza liboso na ye soki atamboli malamu selon ndenge nzambe aza ko orienter ye soki atamboli malamu ayebaki ye azo risquer kozala mokonzi ya mboka ava kobima bondela nzambe abatela yo nzambe abatelaki bakonzi ya minene na kati ya Biblia nzambe aza pe capable ya kobatela soki kaka associé ye na makambo na nyonso tu nzambe abatela Constant Mutamba okende liboso mapamboli soki kaka otamboli malamu bundi kitoko nzambe abongisi lipamboli ya kibokonza mboka likolo na yo e nzambe atelisaki nga piège ba piège pebele aza mutu moko aza très combati na mondi ya molimo pe na mondi ya bonzoto na kati ya molimo soki baluki yo bazwi yo te
bakolinga ba provoquer physiquement pote ba sala yo mabe yango il faut to bonda makasi pona ministre de la justice qui nzamba sungi pona nini te un jour pe akoma mokonda mboka ezali grâce euta pe nzambe kete Yesu Masiya apambola mutu nyonso to kolanda video oyo na kombo na Yesu Masiya amen merci.